Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons encore un grand merci. Merci encore pour être connecté dans notre chaîne Congo Mo Christo. Voilà, tout hier du Sud Nabino. Pour nous, sur le cœur, on a notre ville, nous allons Merry Christmas. Alors, il fallait que pèse moi ma dédicace Nabiso et puis bandeko na biso nyonso oyo balandaka radio télévision Congo Mo Christo. Voilà, biso toujours basé dans Dublin. Donc moi votre géniteur des radio télévision Congo Mo Christo juste pour la co sur le moment que peut ça moi Merry Christmas que peut ça moi ba moté ba bandeko na biso sur balandaka biso otoyebi depuis le 1er janvier, tout comme encore les 25 décembre, il fallait couper ça, mais sans oublier, tout couper ça, le yembo, les lots de la raka, pour que la radio télévision comme Christ, tout ça aussi, à Batala. Donc, tout le monde est Batala. Batala, la mission les lots, mais on a eu tout bête l'indan de Kala, il fallait toujours moi pour le coup en colo. Alors, nous sur la même qui est très important. L'homme pessibiso, qui m'a pessibiso encore souffle encore les lots. Donc, il fallait que me kako. Ça, l'émission la biso, émission Timbela Tango. Timbela Tango, tango ni to comme les lots. Tu bien mingi, bazali na biso, baza susté. Mingi puis bazali va projet, madame collègue biso peut-être. Bazali pe na ba beauté min collègue biso mais baza susté les lots et puis voilà quoi. Donc il va venir biso za témoignage jango je senga vraiment to mekako timbela tango de foko timbela tango ezaka raté na moi mezanga tina mais à la rappel des fois na ko raisonner oyo etali bomo na biso pour que tous envie yango le Seigneur a mis quelque chose en moi ce soir na buto les lots. Juste pour me camper, couper ça, bandeko nyonso ba pesa la confiance to eliki ya bango na nkolo pe bandeko ba pesa confiance na radio télévision Congo Christo pour la émission na biso ndenge elekaka. Satana zalina ya tango nyonso alingi à côté là ya butumoni alalité voilà les lots de Bissoma Batala négociement bakungu ça toujours connecté au moins Batala la mission ça toujours on appelle ça alors on a été le bela moi le moko de jamais qu'on perde espoir. Pourquoi tu perds espoir? Tu te moni à bandeko mingi tu zaki na bango, tu bandeko mingi tu zo parcourir chemin oyo, mingi basili ko perdre espoir na bango, bazaki na ba projet baki na ngo ça, basali yango te babi mais onza melolenge tout ça melaka menga na bisa batuka ke tu perds jamais espoir, peu importe les circonstances de la vie na biso, tu perds jamais espoir. Donc la vie est en up and down. Mais bandeko bazoko tcheli qui est na kolo, je pense que vous a toujours pas décidé. Donc c'est pour la mission dans la radio télévision Congo Sisou. Tu auras toujours juste pour encourager bino. Tu as juste ce qu'ils la bino basso lundi passé mais monsieur Zagité, les juste moi ba participation quelque c'est le quota hier et puis c'est une passée tu as un hôpital tout le monde tu as toujours espoir dans Zambie. Donc tout ça presque des semaines. Dans moi on a biso l'hôpital à Kremlin. Alors ils ont juste témoignage à dans le pays la biso. Tout le monde comment mais biso tu as toujours espoir pas en Zambie parce que Bible le biso dans Psaume 135 tu perds jamais espoir. Et en gros j'espère en l'éternel mon âme espère et j'entends sa promesse. Donc biso tu as toujours ma promesse en Zambie dans la radio télévision Congo Christo. Et en gros tu as presque 23h56. Nous avons juste pour encourager Bandiko Owapi. Nous avons passé un moment difficile aussi.
Nathan Oyo, pour perdre jamais courage, pour continuer toujours d'espérer dans Nzambe. Vraiment, tout peut ça témoignage de la des fois, Bissou d'autres musica, ceux qui doivent exporter, peut-être les lots, ne tous pas invités. Mais Nzambe tout servir à toutes les militaires, Nzambe tout servir, Boutou Moï, à ce peu ça Bissou, ma casse juste à quoi, et ça la Bissou Bandeko, ne perdez jamais courage, peu n'importe ma flèche, mon Satan a lancé envers Bissou, tout perdez jamais courage, et tout continuez toujours. Qu'on persévérer dans Nzambe oyo. Et moi lelo na baki fona zonga encore moi l'indanda na beta moi indanda pendant que tous les 25 mingi balalité mingi baza 4 na banda ko musu baza bo pito musu baza bo prison mais biso Nzambe après ce sont encore une opportunité oyo pourquoi pas to kumisa Nzambe oyo. Et moi voilà bien dans le Seigneur lelo na poko na lelo émission la biso timbela tango eza conception oyo puis réflexion en auto et si il y a juste quelque temps après temps on a ko simbo linda dans la bino pourquoi pas na lancer mission oyo timbela tango donc timbela tango 4 na bonzambe est très important et ko yeba to wuchi wap to komi peut to kendo wap pour ça très important la pesi bandeko oyo baza ali na moto encore ndeko na biso prophète Alendi za moto parlant de biso pourquoi pas ndeko Shumezi ou bien encore ndeko na biso Marcel Bondo ou puis azolo na biso en direct à radio télévision Congo Christo. Voilà tous avons juste pour na ko pesa na bino moi maloba muke o Nzambe tie 4 na biso na ko bala tongo malelo parce que tout comme déjà 23h à bientôt tout comme minuit to la bouton lelo peu n'importe quel endroit aux Zolanda radio télévision Congo Christo to bi radio télévision Congo Christo ça et ngumika o ba Nzambe o to yaka toujours pour la transmettre bino o izalaka excusez moi le ballon colo na ngoto le baki pardon match moto ezala moi bien ça va tango yo moi le ba boulé zate to bino pourquoi pas tous autant biso yako komisa colo na tango oyo donc voilà bien aimé dans le Seigneur to bi ne jamais perdre d'espoir. Pourquoi to bi boye parce que année autant to bandaki en année 2019 to baki et que ça année moko ya grâce nengi na église basile côté bisu babaki année 2019 et année de grâce to moni grâce ezali ko tambola to bi to zena bande comme susu o basile côté bisu pe bon Nzamba za na bango sika bazali to bi ke to komona parce que ya ezala vie musu so pardi oyo alors biso ba Christo faut toujours tous à la sport to perdre de sporter. Peu n'importe la circonstance, tu le verras toujours. Tu musique, tu penses que même pas qu'un jour tu vas vivre dans la vie d'Europe. Bon, je suis tout dans la famille pauvre. La famille pauvre, ne pensez même pas qu'un jour tu vas appeler dans la poteau, qu'un jour tu vas appeler dans le travail, un jour tu vas appeler dans le studio, un jour tu vas appeler dans la bana. Tout ça, voilà. Donc, les ensembles, ils ont fait ce biseau espoir. Et des fois, il y a les hauts et les bas, mais tu vas perdre de sporter. Et ça, certains des fois pour lancer ma flèche donc on a vu sur ma flèche goya ma flèche ya maniolo neto le bara na nenga ba kinoa on lancer ma flèche attention ba couple ba problème zoya tout ça ni so les ba flèche ya moni satana attention pour lancer ma flèche na communauté plus ou moins na non mais tout ça là et aussi mbaté dans ce communauté azo ba maramoko against yo contre na yo dans ce moment là on peut na bongoté mais communauté télémédio mais les arabes flèches et Satan, mais ne jamais perdre l'espoir. Il faut toujours persévérer. N'est job à persévérer qui. Alors, moi, Bisso, à la radio télévision comme Christo, tu le toujours évangélisation par médias. Et à la rabon profession à Bisso. Alors, moi, peu importe, tu écoutes à Bisso, pour nous rejoindre à Bisso, pour nous sélectionner, ils allaient mater à Malam ou à Kitoko, continuer le rabino, ils allaient toujours domaine à Bisso, entre le bi, Satan, quoi, baluka na ba façon belé atinda ba flèche goya na niveau ya bana ba flèche goya na niveau ba boulot na biso ba flèche goya na niveau ya santé mais nyonso ezaka na tamoko oyo esaretaka yango tobi na émission na biso timbela tango ne jamais perdre espoir de photo continuer toujours à persévérer na nkolo tant persévérer na nkolo to mona peu n'importe circonstance battant et ko ba changer parce que muto azana nzambe à perdre jamais espoir.
moto azana nzambe peu importe façon bazo pousser ye monsieur Nezara toujours droit na ekulusu yango moni en tant que géniteur ya radio télévision comme Christo na bagi lelo fo na zomo lindanda kubeta moi mikunga wende kubayoka moi que nzambe vraiment pesi biso moi mungongo photo som ça batala nyonso parce que tu perdais que bien sporté pourquoi David tu perdais sporté na fin mois oyo moi il satala ngaka tia moi iki na libota mais tu le vois qui dans madame nanga qui tu perds jamais espoir faut tu avancer toujours donc fallait te passer un moment oyo l'hôpital tu passer un moment où on va faire même l'hôpital mais comme tu as toujours l'espoir tu le vois qui et les portes s'attaquent au déconseillé à quoi il changer ma solo mais bien sûr tu perds sporté tu retournes toujours en avant et en gros tu le bilan mission la biso timbe la tango katina yesu faut mato timbe la tango te ba ko avancer to pesi motre bande ko nyoso bazana la biso aller Satana zalina yo tango nyoso alanite alanite alingi anotela yo butumo nazomeka ko zongisa mwa bagame mwa bagame ki mwa kala indanda mwa misapeko mwa kilomètre to zongisa yango ko ba repetir na mikolo yo faut bolanda toujours mission na biso timbela tango à chaque fois na 0 heure na si ozonga penda alors évangéliste Marcel Lindanda vraiment ezosonga donc Lindanda ezosonga l'émission la biso timbela tango to bi ne jamais perdre d'espoir pourquoi to bi ne jamais perdre d'espoir même ba négoto la carte communauté ne jamais perdre d'espoir même si communauté moi qui n'a 2019 mais ne jamais perdre d'espoir to ko ba toujours cause les longo peu importe la station de l'église dans 2019 oyo te perdre d'espoir te to ko ba ko longa mo ni satan yango to bi que peu importe parce constance to habitant de dans mboka ceux qui te perdent d'espoir net comme même pas poto là moi biso monsieur te boter dans ba famille médaille ba pauvre donc juste pour regarder de poto on s'attendait même pas à ça mais moni zamena sarma na ba flèche za mo mingi ba maladie tout ça ba famille ba station ndenge tout ça mais tu perdais jamais espoir le bagino bateau ba tia que likela bango pas un colo bazalera toujours balongi et on a ça toujours ba master ngai pour perdre jamais espoir nzambe aza toujours na côté na biso et on la bakino lelo na meka ko encourager ko dédicacer ba ndeko oyo wapi bazalaka na biso longo ba ndeko ba pesa confiance na bango to ba ko se brancher souvent na radio télévision comme Christo na pesa na bango mambo telelo il y a les 25 nzambe azava malabino mon clé na biso ya poko na les aga qui te perdre jamais espoir te perdre jamais espoir dans le sens que tu zo kutana na ba station ebele en tant que tu vivre tu vas kutana sur la station mais tu es que na vie awa tu za ba passager na kilo tu za ba lekinzela alors tant que tu tambola tu kutana toujours na ba station ebele mais tu es que bandegonios sur bazar aux alentours tout autour à nous bazar important tu perds espoir mon côté tout linga bandegonios sur tous arana bango tous arana bango toujours bien vraiment tout négliger peu importe autre cause à nous peu importe ma station peu importe ma circonstance bandego bazar premier na biso tous arana toujours bien à bango tu vois tu l'auras toujours na vie motinyo sur aza important 4 na vie na biso année oyo to bandaki le 1er janvier ti le comme le 25 et tu gagnes la biso juste demi-semaine encore moins de quelques jours seulement pour nato si de ça année oyo alors tout le monde te perd de bande on a biso monsieur tous ensemble te perd de bango et quand on appelle biso tu vois mais to mekato ben dans ma réflexion tu dis que tu as passé bas constance mingi peut-être au biso to éviter on a monté vinae comment azako l'exayango bamisusu va passer année oyo na bola munyoso bamisusu va passer on a des difficultés bamisusu va passer on a ba station moko isa ba maladie bamisusu va passer on a ba station moko ba le commissaire va zuté bamisusu va passer moi mon clésara que tu perds jamais espoir
tango to zali toujours en vie parce que to lo barake moi oyo azali na bomoyi aleki même lion oyo akufa donc tozala na somo ya vite tant que toza na nzambe yango moni eza très important peu n'importe parce qu'on sens c'est les cas 4 na biso tozala toujours elongo na nkolo akozala elongo na biso toujours nkolo akotika biso te yango nalobaki na kona lelo ole ya kotinda bacarte mais nazalaki na posa juste napesa vraiment na souhaité bandeko banso merry christmas nayebi ezalaka date oyo nkolo abotama te mais comme na bo mesano fallait kopesa bandeko nyonso ba merry christmas owapi bako joli bako ya koyeba kolanda biso na mokolo lelo encore napesi d'abord bandeko banso balikaka katikati na studio na biso radio télévision comme mokristo mbote na ne mobimba oyo tolekisi na bino katikati na oyo studio vraiment oyo ezalaki kotombela bino mobu oyo ezali koya ya 2020 ezala mobu ya succès ezala mobu oyo tozala vraiment na eliki ya mingi katikati na nkolo na biso nkolo akoyeba kotika biso te napesi bandeko na biso ya parole d'encouragement maman na biso Hortense owapi apasaka bemission na parole d'encouragement mote mingi esika ekutamie et pourquoi pas napesi encore bandeko na biso ya sekela libala mote esika ezoyi bango pourquoi pas le pasteur révérend Remba Osengo il y a tant de la récupération mote esika ekutamie pour la unité ndeko na biso Simon Makungu Akemba mote esika ekutamie na retour la parole mais ben invité nyonso on va se koleka awa katikati esika to biso mote to bosete ndeko na biso Jean Owapi apesaka émission ya conseil dans le Seigneur mote. Voilà, tokoeba kotanga verset oyo tolobaki ndeko na biso asi kotia psaume 103 1 à 5 totanga yango juste pour na toyeba ko continuer fallait totia ligne na biso en direct mais comme les impéteurs te beka bandeko bakosila peut-être kolala mais tout moni bandeko na biso mingi balalité bazali toujours ya kola mokolokola papa na biso Marcel owapi atindi biso psaume 103 totanga yango pour contribuer quand même à quelque chose de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes ses iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te courant de ta bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de biens, ta veillance, et qui te fait régénérer comme l'aigle. Voilà où ils qui parole de Gonabiso, Marcel, Asenaiko, Pesanabiso, vraiment, tout le monde y a ils ont vraiment là, peut-être des anglais, puis ma cause à l'Ocina, la ligne d'Abiso, Balabimi, bless his holy name, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who forgiven us all his iniquity, all the heals, all the disease, who redeems your life from the pit, who crown you with the steadfast love and mercy, who satisfy you with good so that your youth is renewed like the eagles. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, on est à qui parole au évangéliste Marcel Bondo, tout petit mbote, et si Kazali Asiliko Montanabiso, Nabutna Lelo, tant que tout ça m'a dédicace, et ben des copains sur le ne perdez jamais courage, na vie haute, vous avez mené à tant que Christ, tu as vu mon Christ, Azalekula. Mwinda mo Kristo esengeli eza toujours à table pona koyeba kongenga wana eba ko éclairer esika wapi molili ezali mo Kristo esengeli atambola na limemia yango tolobi na bandeko banso totombeli bino mobu elamu 2020 vraiment kimi na kolo esika koyeba ko ingela 4 mobota bino pe les portes de station parce que Constance auto ko le kalango kastolobi n'est jamais perdre espoir tous a toujours espoir pas encore le biso to linko kende vraiment na kolba na lingo kende vraiment na maloba mingi te mais ezakaka parole clé on a vu to perdre jamais espoir na biso to tia ngo toujours pas ya kolo bomoni satana azali koya na ba façon mingi moi si na yo occupé ko bongo na satana mobali na occupé ko bongo na satana moi na yo occupé ko bongo na satana voisin na occupé ko bongo na satana kasi to yebike kolo azali elongo na biso donc voilà to perdre jamais espoir to koyeba ko continuer toujours Tanabiso ya ba dédicace katikati nankolo to pesi sepelas bilingi mbote ska pozali ndeko ko perdre jamais espoir dans musala ko sala
sala mosala oyo toujours na nkolo. Voilà biso to allions ba ndeko na mino radio télévision comme Christo. To zali wana juste pour ko pesa bino. Ndeko se place bilengi moni moi touche ezali Neke bandeko bazela loye mokala te ndeko na biso mama bibiche Loveline mote kolo aleka na ko ba pambola po azali pourquoi pas tolobi to sala moi émission oyo to bengi timbela tango toujours passer temps na biso des fois na ba kambo ezangati na tout ça alors faut te comprendre to quand ça qui ce qui toujours to qui na mo posa peut-être de vie na biso ozala OK malobanza mener à mozali très important pour les caméras mieux surtout non pour ça alors bien le temps personnellement tant que tu as porté to bagino c'était na porté to rejoint mo to ça sur ma ramini mais par contre tu moi na que tous à la vanité de vanité donc tout temps dans ba mi tout cas danger tout ce mi tout cas danger mais pèse na biso pété que tout ba na raminer tout ngien on peut et pèse na mo pété donc to so mo bilamba cher ba griffe banini peut-être que pèse qui me pèse na on peut qui mate mais moi tant tu es na content colo tu me peut na pédicaire mtema pena ne ba le baraliquer basan cour donc mtema pena calme. Et on se dit comme tu comprends espoir et en colo et on te benga bino beleme ba master bandeko ba frère ou à côté on a à côté vraiment colo alingi biso mingi o ezala ki votre bien-aimé dans le Seigneur Neko Alpha ou appel géniteur et radio télévision comme biso et nous ka o ezali radio o ezala récemment évangélisation na ba domaine nyonso depuis ça bino si je la biso za au fondement na mututu. Donc, on va salle dans colonie sur les 4 studios de PC passer à Maps Kumumbote Owapi de Londres c'est là pour les canaux studios na biso to PC pas neko au bas sur la salle dans colo tout les canaux studios na biso pour n'envoyer ba ko tatro dans colo donc biso tout ça on a tout le évangélisation ça profession na biso peu importe minuit autant ni tout ça on a juste pour na ko ba ko kabolo dans colo to bi Congo mo Christo Gospel TV o eza chaîne na bino number 1 Owapi eso pesa na bino. Moi, ce oyo, ouais, dans mon poste, oyo tellement bana. À quoi le volume ici, moi tiens moto, on va dire il y a mon amour. Conception d'ambition, émission de Sika. Nous avons préparé la minute de l'ambition et le cas chaque soir. Donc, par là qui veut mon gars, par là qui en colo, non, na comme au Christ, tous ont mis l'indanda, tout le monde a lobby aux en a cette pour mettre sur l'indanda au pèse la biso, n'est pas mieux qu'il notre on a le baptême, le qui n'est jamais père de sport. Quand père de sport, tu es 8 ans, tu es dans Mamboka, tu as le des fois, ceux qui n'ont commis poteau, on a au salon, on a au saboué. Tout le monde mingi va qui awa, mingi va zongi pété. Mingi va penser qu'il y a un projet marqué, la marque, va zongi un peu sous kinité. Mingi va tika peu bon la banque. Ça est dans mon pété. Alors, on biso baki na pourquoi on est là, la mission de ce timbre de tango, tu veux que tout ça, thème on n'est jamais perdre d'espoir. En tant que bateau va s'amener les lignes dans colo, tu as toujours l'espoir dans colo, tu rejoins auto dans mon poste dans colo, nous avons appuyé par couper ça la mission. Peu importe mon projet auto salaki en 2019 et c'est concrétisé. Mais tu perds de supporter en 2020 mon projet est Koukisama. M. Baluka qui va sur Mandaku, va sur Mituka, va en 2019, mais il s'agit que 2019 est encore à ceux qui 6 jours. Mais et ça l'a mité. Bon, et ça, le programme nous a mené à Lingui et à la boy. Tu vois, bien le donc, tous à la batu oyo. Bako ce sport dans colo et on trouve que biso tout ça on a toujours pour encourager bino et tout le monde a il faut émission dans la parole d'encouragement et ça peut ça me rapport à la serre c'est la biso Hortense à ça quand juste pour encourager ce sport bandeko oyo baso perdre espoir donc tu perdras jamais espoir sport faisait toujours parce que tant on perd sport et là on mourra et on va lui soutenir la vie d'ailleurs parce que au commun au terme de la négativité alors Zambé a quel biso tous à toucher de sport. Peu importe,
so ça qui projet ane ofo benala zoa ane ofo na bala ane ofo na somba boy ane ofo na fona kilekina ane ofo ma fele la boy mais ça li que salamité so perdre espoir ba côté si bandara banganga tout le monde mingi na ba réseaux sociaux ni les oleka mais biso perdre espoir tem so ba ga ane ofo na fona beng sa moi si ane ofo na fona bala ane ofo na fona tonga alors te ba ke nzamba na façon na ye asa la makambu na ba vie na biso tout tu vois. Comme si il y a eu ça en janvier, il y a eu ça en décembre. Comme si il y a eu ça en juin, il y a eu ça en mois de mai. Il y a eu ça que tu perds jamais espoir. Tu perds jamais espoir, Neko. Pendant que tu vivre dans mon kilo, il faut toujours espoir. Et surtout que tu as banana Yahweh, surtout que tu vivre dans un colo. Donc tu perds jamais espoir. Et on te bat dans l'émission de Bisso et Lélo, dans topic de Bisso et émission de Bengi, Timbela Tango. Et c'est très 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 important. Nameka ko monde sur la biso maman statou ma frère la biso tout ma sœur la biso tout aux auditeurs on y balanda radio télévision comme Christo te perdre jamais espoir peu importe ma flèche oyo Satan a lancé contre biso et ma flèche ça va sortir belé ma flèche monsieur Goya ya piaka moi venant donc année mobima piaka grave mais ça Satan a lancé ma flèche wana pour yo perdre espoir pour les mauvais non ça me l'a suscité n'engagez pas tout boyer dans les mêmes rambo mais comment la ça me l'a nzambango ma solamo de changer dans ma flèche elle va sortir belé ma flèche monsieur Gozala ensuite il bat les autres ambulatés donc ne jamais perdre espoir on a flèche mon en Congo dans la santé moi ben quoi il ben bon zoga côté le matin flèche mususu na Congo ya mpiaka moi venant par terre mais ça on a toujours espoir on se relève toujours tellement pour que ba continuer on a qui témoignage mon que na décembre awa fallait bisoto za toujours l'hôpital même à 25 ans tu vas les premiers les 31 tu passer à l'hôpital mais comme tu peux exploiter toujours qui va flèche au Satan mais tout le monde qui ngana madame nanga tout tellement que toujours bino on a tué ma flèche et dit qu'il y a un colère dans biso to ko ba ko continuer toujours persévérer puis to continuer toujours donc voilà les toi la naku moi la santé bien et puis biso sou kitoko voilà on a vu dans master tout ma frère ma sœur oh bazon dans biso na mission na soutien la tango ne jamais perdre espoir tout c'est toujours espoir na biso pas un colo peu n'importe ma station peu n'importe ma flèche oyo mon Satan a ko lancer à l'égard de biso na quatre communauté na ba boulot parce tout ça là tout ça ba boulot est-ce que tout ça là tout le monde va se conscience à marque na marque koya peu n'importe ma station na quatre communauté va rencontrer ma bêtise ma rambo peut-être écouter bêtise dans la montée pour na juste les misayo mais qu'on perde jamais espoir faut toujours continuer à persévérer donc tant qu'on doit persévérer nzambe ako tel misayo harmonie évangéliste Marcel a pesé biso verset moko na somme 103 1 à 5 à mon type comment tu peux persévérer toujours peu n'importe ba bien finir sur oyo et en kolo oyo azaliko pesa na biso dango belé dans le Seigneur ezalaki vraiment moi tant que ya koeba ko pesa na biso ensemble na bande ko penso balanda radio télévision comme Christo oyo wapi tozala bino elongo donc faut toujours to marcher avec intégrité tout marcher dans intégrité dans colo ensemble bon to koeba ko garder sport na biso parce que ceux qui tous allés ba on intègre to koeba toujours ko tambola ne ba bana lingala na bo yenge beni dans colo to kozala vraiment elongo dans colo na yeke bande ko bazela mon bankunga kunga ya tout ça mais to solanga mumuke ndengi to mekiko na pesi bande ko penso bazana na dine mbote kolo alikana ko bazana mino juste man king kolo zana yo et pourquoi pas Rochama la charmante kolo alikana ko pa ko pambola bino banso o bozali na biso elongo 44 na ligne o pourquoi pas bande ko bazana na biso na page 89 na box na biso ya orao pourquoi pas na Avibox TV na 26 17 o bazana na biso en direct na chaîne na biso ya radio télévision comme mon Christo tout le monde photo mais un peu ko changer ba conception na biso tout le monde ba chaîne mingi ça le maka les enregistrent ba chaîne ba politique ba chaîne ba polémique biso ba photo ça le peu différence pourquoi pas tout ça là comme mon Christo oh ils ont dit chaîne évangile chaîne gospel oyo
et que zalabongo ko mettre 24 sur 24 heures 4 na mboka na biso ya Irlande parce que o comme deuxième partie na biso de bien ou bien to pesi mbote pas ya ba ndeko na biso o wapi et ba faire la confiance pourquoi pas na neko Willy Kelsika to pesi mbote sika zali aussi parce que to moni ba commentaire awa to pesi mbote pas ya ndeko na biso Shumiezi o ala na biso kolo ale kana ko ba kupambula bino banso et sika écoutez bino mais to le bigaka ne jamais perdre espoir et pas dans kolo pon kolo na biso akoyeba ko za toujours na biso bongo na David je chanterai la bonté et la justice c'est toi l'Éternel que je chanterai je prendrai garde à la voie droite quand je venais témoin je marcherai dans l'intégrité mon cœur au milieu de la maison je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Donc voilà, tous a toujours intégré, tout ça, ouais, va mettre le bousson, mais tout espoir, le bousson, pour marcher toujours dans l'intégrité, tout na boyenge beni. Et en gros, ils ont qui juste au wapito wapisa maintenant qu'on est dans bout le 25 tikan kolo aiba kozala et le ngona biso baso au wapi to zaki na ngom ketu so kabona bandeko to penser la bandeko bazali na moka to ebi station ni ba ole kango. Tout le monde toujours dans la prière, tout le monde est autour de nous. Et moi, je suis dans la radio télévision comme Christ. Chaque mois de décembre, tout ça, l'action pour nous réveiller, pour nous soutenir, bazan moka, action la biso, tout ça, la de fois, au footing bon, awa, te servir bandeko. Kuna moi, sauce, moi, le moi, foufou, la bandeko, bazora, message la biso. Alors, la radio télévision comme Christ, ça rappelle na ba transport de fonds et ça ma ana nenga bonzambe juste na coup de fil to ba arranger nengi ni wana ça ma juste pour na ko ba ko ozala toujours malamuna ba ndeko na biso nango o ezala ki moi concept na biso fallait to ça na poko alelo n'être le but ne jamais perdre espoir 4 na bonzambe donc tu vas répéter toujours ne jamais perdre espoir 4 na bonzambe na manso kolo azali ko sala na biso na manso ya bolamu nzambe eleki mingi katikati na vie na biso tokolekana koyeba kopesa bino ba témoignage ya biso jour mosusu pourquoi tolingi kokangama toujours na makambo na nzambe parce que eza très capital eza très important et omonaka biso tokangama toujours na maloba ya nzambe ezaka pas pour un 20 mais toyebi oyo nzambe asalaka na biso toyebi oyo nzambe azosala katikati na libota na biso toyebi oyo nzambe azosala katikati na babusiness oyo toyei kosala même awa même na mboka na misala na biso yango tolingi koperdre supporter peu n'importe baflèche ya moni satana akoki kotinda na biso mais biso toza toujours wana juste mpona koavancer toza avancer de pas à pas jusqu'à ce que tokóma na destination esika wapi toza na posa tokóma voilà année oyo toyebi ke ezalaki ane moko taf toperdre même bandeko oyo tozalaki na bango ensemble awa toyeba matanga tozalaki nango awa toperdre même bandeko mosusu tozalaki na bango ensemble mais nzambe aza toujours yende azali ko consoler mitema na biso yango tolobi eza très important to continuer vraiment et non perdre espoir tant que tozali ko vivre nango bien aimé dans le Seigneur esenga na biso to katatina tant que tozali ko vivre eza très important tozala posa ya ko lo makamingi te mais tozala juste na mot clé moko to répéter awa ne perdez jamais, ne jamais perdre espoir na bo nzambe. Ne jamais perdre espoir parce que c'est vraiment très capital. Donc je sais pas pourquoi parole oyo zongelanga chaque fois ya koyeba koyebisala bandeko mingi oyo bazo passer peut-être des moments difficiles dans ma famille, des moments difficiles na parce que constance mingi oyo bazo vivre nango mingi basili ko perdre courage mamebele babi peut-être ye vie et sukilawa à forcer situation moko ils ont changé mais ngala regardé parce que jamais ne perdre courage parce que nzamba yebi oyo wapi azosala katika na vie na biso tout ça na 6 jours pendant tout 6 années oyo alors bah dernier coup de sifflet et ça l'a rappelé tu vois nzamba yebi ne perdez jamais espoir tika nzamba za na biso elongo na kanti mingi ya koloba eza susté ezalaki juste moi ya moke ya koloba nayebi ke bandeko mingi basi déjà kolala mais ntango tokolamuka tokomona encore émission na biso oyo nayi tolobi to perdre jamais espoir ne jamais perdre espoir
katikati na bonzambe n'a jamais peur de sport katikati na nzela na nkolo peu importe ma station to continuer toujours na ko tia elike na biso na nkolo to bi kovanda mboka bapaya ezaka facilité mingi pe bazali na station mikanda mais bon perdre jamais sport mikanda la bino ezali mingi bazali na ba chercher bandako pendant que biso to vanda na bandako na minito na moto ezaba ndeko mingi baza na ba station moko na bana oyo malamu te bazo vivre nango na minito mais moi parole d'encouragement na ko biso bandeko oyo bon perdre jamais espoir botia elikia oyo toujours na nkolo mingi bazali katikati na ba famille baza délaissé baza faux sec ne ba en anglais mais bon perdre jamais espoir mingi pe la communauté bazali bongo délaissé bon perdre jamais espoir nengi biso to pesa na bino toujours parole d'encouragement pour notre ba continuer peu importe ba flèche au moins satana a quoi lancer pour la bino voilà où ezala qui moi parole d'encouragement to ko pesa na biso na poko na lelo ya mbote to leka na koeba ko kabona na ebité bandeko baza en ligne na pesa bino ba sombote esika bozali tika nkolo aleka na koeba ko pambola bino na pesa mbote pa ya ba ndeko banso o ba ndaka biso pourquoi pas ya ba passer nyonso katikati ya émission la biso di vingtaine de passer l'homme du 3e ciel de passer Léon Kapuji na mboko na Goloé tika nkolo aleka na koeba ko pambola yo pourquoi pas passer moba o tout ça dans l'émission kolo aleka na koeba ko pambola bino bandeko banso botiaka à radio télévision Congo Christo na ba prière kolo aleka na koeba ko pambola bino oyo ezali vision bubele nkolo asila botiaka katikati na biso ya koyeba ko partager oyo ezali maloba na nkolo elongo na biso banso katikati na mokili mobimba toyena ba projet oyo toleko meka kosala tokoyeba ndenge nini ya kokenda ngo donc mpona kovanda kiti oyo ezalaka nango na baklubu ya simingi te benga biso okoya kokabula oyo bape nzambe atie katikati na yo mpona biso toyeba kopartage yango elongo na bandeko voilà bien bien le Seigneur tolobi de jamais perdre espoir na manso kolo azali kosala katikati na biso peu n'importe ba flèche moni satana ne jamais perdre espoir continuez toujours à persévérer continuez toujours à prier continuez toujours à marcher de la droiture continuez toujours à kozala na intégrité katikati na kolo nzambe akoleka na koyeba kotika biso te po toye kotambola katikati na boyenge be oyeba ndeko batambola katikati na boyenge beni kolo ayeba kobundela biso toujours peu n'importe nzambe akoyeba kobundela biso tant que tolali ozoyeba te ba ange nini balali pembeni na yo parce que sport na yo ezali toujours na nkolo omoni biso ba oyo tokoli na ba famille pauvre toyeba kuti tokoma bapoto oyo lelo tokoma mpe na batravailleur donc ezaka sport oyo totiaki mpa nkolo tu vois yango moni ya bandeko nyonso bamonaki biso osalaki mabe ta biso toyebaki te nkolo aleka na koyeba kozala na bino tozopresente bino babolimbisi baskise na biso tant sur radio télévision Congo Christo salaki moi mbeba à l'égard de bino boleka na koyeba ko limbisa biso pour biso toli ko continuer mission o nzambe pesa na biso ko sala évangélisation par média o ezali profession na biso donc mission na biso l'année prochaine to ko changer un peu technique ni au sala la banini to ko tambola petro to ko sala ba mission o marque la marque mais pourquoi pas to pesa bande ko na biso ya matondo oyo basalaki ba événement oyo lekaki kitoko na ne oyo ndeko na biso David Ilunga na ba événement oyo asili kosala ya malamu boye tozola pene baneoke département ya matondo akolancer ba réunion oyo ezali ya comité ya matondo karaté tokoyeba kopase na ndeko David Ilunga katikata kiti oyo mpona koyeba kosala organisation oyo ya comité matondo 2020 na bandeko ntango aux invitations oyo bobanga te boleka na koya na réunion oyo wapi ekoyeba kozala live katika na studio ya biso ya radio télévision Congo Christo pona tozala vraiment ensemble pona koyeba kopara encore matondo 2020 pour ngala zali moko eba partant aussi katika na organisme oyo to organisation oyo initiative oyo malamu ndeko na biso David Ilunga oyo eba ekosala donc voilà tombeli bino banso mbote isika wapi bozali na elongo na mabota na bino kimia isi la koyeba korene katikati na bota na bino kimia nkolo Yesu ezala katikati bino tolobaki ya 2019 ezalaki ya grâce
mais tika année 2020 ezala année où il y a concrétisation année du concret où wapi makam oyo to tchaki eliki ya 4-4 na biso na 2019 et kokisa ma 4-4 na biso banso et entre le but ne jamais perdre espoir ezala toujours l'espoir ndeko molinga mi 4 na kolo espoir na kolo et c'est la koyeba koyingela toujours 4-4 na bomo na biso peu n'importe la citation tous ala toujours na eliki ya 4-4 na kolo colonné azali maître absolu ya vie na biso tous ala toujours na kolo ba projet to kana to sala na 2019 o sala magité tika to zala toujours l'espoir na kolo kolo pese sur makasi ya koyeba ko sala toujours ba projet wana yango minga ko le susciter to tombeli bino banso mobu molamu esika o ezali ko ya au nom ya radio télévision Congo Christo to pese bino bonne année Merry Christmas Happy Christmas again nam konalelo tika manso et les kakoingela 4-4 bino mais pourquoi pas bande on a biso nigérien balanda pe radio télévision Congo Christo let the Lord bless all of you those who just listening our show in English every time we're passing our show in English here. May the Lord bless you. This was just a little brief. Do not lose hope in Jesus' name. Whatever things might come in your life, whatever things might happen in your life in the year 2019, but we are going to end. Only 6 days left for us to reach again year 2020. But let the Lord bless all of you in any plans, every project which you planned in last year which did not accomplish. But the Lord is going to give us again all the motivation, all the fulfillments in order to accomplish all these things which we were thinking to do in last year or in this year, but we're gonna do it again next year. Tika nzambe asela koeba kozala elongo na biso to bini to kolo ba susciter kasi wana ezala ki bobele mon message to bombela ki bino na mkona lelo tika nkolo azala elongo na bino mbote mingi na bande ko banso oyo ba na radio télévision Congo Christo bon continuer toujours ko s'abonner na page na biso ya YouTube Congo Christo TV page ya YouTube Congo Christo TV bokota kuna pona koyebaka kozwaka ba mission na biso nyonso oyo wapi elekaka katikati na oyo esika kasi bande ko nyonso bana posa bo sala mission na bino na radio télévision Congo Christo bo hésiter te pour contacter biso na 087 73 229 tokoyeba toujours ko s'organiser na bino pour na kolekisa ba émission na bino katikati na studio na biso pour biso tozali bongo live no rao Télécom na page 89 iska wapi to lekisa kosi ba émission na biso en direct bongo toyebi lelo ezali journée o ezali malili mingi awa toza na Europe toyebi ndenge to passa bata na biso voilà to pesi na bino ko bolekisa ba fête malamu kolo ayeba ko pombola moko na moko katika na biso bandeko bazana bopito bo perdre jamais espoir bandeko bazana ba station kokoso na motel bo bazana ba station ba pro ba accommodation ba pro bandaku bo perdre jamais espoir bandeko bazali na malade bo perdre jamais espoir bandeko ba moins pina ba comme na souka zo marchité bo perdre jamais espoir bo persévérer toujours dans kolo Yesu Masia neye azali elikia na biso bandeko ba tout parce que tout qui s'amane ba bana lingana ko tout qui s'ama hein to ko mettre ma baku au père de jamais espoir botaya la solo ekuluzu nzambe akopesa na biso toujours makambu ya malamu voilà mingi akoloba ezalité tika vraiment kolo na biso azala elongo na biso bandeko na biso bana na biso na Angola na Afrique du Sud na France na Belgique na Congo kolo asila koyeba kozala elongo na bino soki basi gestion ya niveau personnel toujours basi gestion pour année 2020 isa année overma tokoyeba ko pousser ba émission ya ndenge na ndenge tokoyeba ko créer ba créativité mingi toujours ya bonzambe donc tokosala overma kozala au-delà ya makanisi na biso donc voilà radio télévision Congo Christo tozali ko avancer na 6e année na biso depuis tobanda chaîne na biso oyo tomoni lolenge ni tobandaki na ndenge tozokende nzambe azopesa biso toujours expérience malembe tozali ko avancer ndenge tozali kokendela donc voilà bien aimé dans le Seigneur bandeko oyo bazali na biso botiaka biso toujours na prière mpona souci na biso projet na biso ezalaka tosala une grande chaîne gospel ya bonzambe na bonzambe toujours donc
souci na biso zakawana pourquoi pas tout ça la chaîne pe mnene oyo ezala pona lokumu na nkolo katikati na mboka na biso et on te lobby ne perdez jamais espoir biso to un espoir qui est au koma kaka na oyo toujours luka toujours tika nkolo aleka na koyeba kopambola bino vraiment kimela nkolo eyingela katikati bino totombele bino nyonso ba merry christmas nkolo aleka kozala na bino oyo ezali temps ya kokabola ya moke moke toyaki nango tokabola na bandeko tobosana te kopense na bandeko bazali na mboka congo toyebi nini bazali komona kuna souffrance ezali mingi kasi awa toyebi vi nini tozali komene na mboka oyo donc topense na bandeko oyo wapi baza na mboka topense na baboti topense na bandeko banso meme ya moke kozala te ozwa ya mingi ata oyo moke kabola na bandeko pendant que biso tozali komela awa kolia bango mpe bamela balia te ya moke ntango bazali koloba maloba ekoyeba kopambola mpe biso awa bongo biso bandeko na bino na radio télévision congo kristo torapela bino tozalaka mpe na agence ya transfert de fonds oyo wapesalamaka na nzambe agence na biso ekufa te ezalaka toujours soki bozali na posa ya kotinda mosolo na mboka bocontacte biso na banimero oyo boyebi bocontactaka biso tokoyeba toujours kosala batransfert na biso ndenge kaka ezalaka na bonzambe toujours voilà bien aimé dans le seigneur mingi akolobeyaki se oyo toyaki na mondambo ya kopesa na bino tozala bino elongo biso toza toujours na espoir biso topere espoir te tozali toujours elongo na kolo olimbisi yango totombeli bapaster nyonso katikati na mboka Nerland tika nkolo alekaka kozala na bino totombeli bino mbula oyo ekoya ezala mbula ya malamu katikati na bino totombeli litonga nyonso baeglise nyonso mote esika wapi bozali nkolo asila koyeba kozala na bino kotambola toujours na boyengebeni na nkolo to perdre jamais espoir pe n'importe bastation oyo ezali koya katikati na biso en tant que bato oyo toali na mai na makila katikati na ndoto pe n'importe baflashe moni satana tomeka toujours kocontinue kotambola elongo na nkolo oyo ezalaki bongo maloba oyo wapi tozalaki nango na mokolo na lelo mpona koyeba koyebisa na biso to perdre jamais espoir. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, minga relobation ezate topesi bino mbote butu elamu kasi biso to ali bakristo ko kamona boyite ya mo kamona ekosenga na biso to bondela pona nini kolo ayeba kozala na biso na tango auto komi to moins to komi presque 0h déjà 0h39 donc voilà le 25 dans le 25 bandeko yo bazana mabondeli basila kokote mabondeli bandeko bazali na tant oyo ya koyeba ko récupérer sport basila ko perdre ba récupérer tant espoir oyo mais ya mutu ezali ne jamais perdre espoir katikati na kolo vraiment tika ete kolo asila koyeba kozala elongo na biso panso bongo biso toaki bandeko na bino ya radio télévision Congo mon Christo to bondeli. Merci l'Éternel des armées tout-puissant, nous te disons un grand merci encore parce que c'est toi le bon Dieu. Yahweh sur le côté de biso makasi pendant qu'on eba ko zala sous-tang oyo pendant qu'on eba ko partager moi topic oyo ezalaki n'est jamais perdre espoir 4 na bande ko biso des auditeurs on sur balanda radio télévision comme Christo tika ete li patana kembo c'est la ko eba ko zinga bande ko biso peu n'importe quel endroit écoutez bango na bamboka nyoso bazakelo ngona biso to c'est la jamais ko perdre espoir. Peu n'importe ma flèche mon Satan a c'est écoute ça 4 na biso castos a toujours dans ma casse ya ko ba hotel ma pe ya ko persévérer ya ko ba continuer espoir auto na ngona kolo parce que balobi ba o ba tieli kala mo 4 na kolo azali elongo toujours na bango ya ngo kolo to neto likomono to komisi na parce que azali kolo to tomboli kiti na bo continent sur na butu na lelo parce que azali nzambe o azali ko sala exploit 4 na vie na biso to tomboli su kiti na bo continent parce que yondo sur ko pesa na biso kimia 4 na mabota na biso kimia 4 na bala na biso kimia 4 na entourage na biso kimia 4 na betonga na biso kimia 4 na peu n'importe la station où ezali ko ya 4 na ba vie na biso c'est quand le boko na na nguya le boko na et c'est la ko ko zinga moko na moko ba o ba ngai ko perdre espoir les kana ko ba ko renouveler encore espoir 4 na bango ba o ba ngai ko ba ko le mbapesa bango makasi encore ba c'est la ko ba ko tellement ngui pour na ko ba ko persévérer pe ko ba ko continuer
parce que vous allez sur le bolingo dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi toujours continuer tranche nabiso na malaise mandé tolobi ne jamais perdre espoir. Biso to ali bande ko na mino et TV ko Kristo. Prochaine fois to bo sonate émission na biso ezaka ndenge zalaka 16h à 17h to zalaka na temps de la récupération avec les révérends pasteurs Remba Osengo Ouapia RC Ministry et Irlande. Bon autant to komaka pardon à 11h d'abord to zalaka l'émission Auto Bengi les conseils dans le Seigneur et ndeko na biso Jean Munga. Bon autant to komaka na 16h net to komaka na temps de récupération une à 18h à 19h to zalaka l'émission Auto Bengi parole d'encouragement paya maman na biso Hortense. Mais tant que comme à 19h, 20h, nous avons fois nettoyé Malamouya évangéliste Makou. Et pourquoi pas de 21h à 22h, tu vas c'est que là, tu peux toujours calendrier na biso, n'est na 2020. Et bon, tu as l'émission de Benga tout la parole, ou ils ont l'émission tardif toujours pas de biso Simon Makungu. Voilà, tozana mingi susu ya kolobate bongo tika kolona biso aleka na koyeba kozala elongola bino to pesi évangéliste Marcel Mote tika kolo aleka na koyeba ko pombola bino. Merci, que Dieu vous bénisse. On les acquis suka ya tranche na biso oyo ya mokolo na lelo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.